naza en danger. Naza en danger, j'ai eu des menaces. J'ai subi des menaces de la part du colonel Karambila, où il a lobby qui a dû l'instruction. Et outil n'avait peur de l'intérieur, à lobby qui a kokangandai, n'a pas travailleur nangai. Noko problème ezali ande biso toza kozwa accès à kosala ta travail moko kuna eza te mais pourtant toza na jugement oyo parquet azongisi biso na kati mikande ezali noko oyo mais bayebi Noko, c'est maïebi séparation des pouvoirs, c'est-à-dire entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Même encore contre le pouvoir judiciaire, et là, le Noko. Ok, non, merci. Ceux qui payent n'a mis tout ça, nous Canada, on a pour le balai zaki. Mokili mobimba bayeba, peuple congolais mobimba bayeba. Que le vinangai eza ceux qui m'arrive quelque chose, le colonel Kangambila a levé à cette instruction à éviter au nom de quoi. Le problème est dans que notre type de moni, mon konzambo kazako bondela likambo ya justice. Alelaki likambo ya justice pe na souci na ya kobongisa mboka atomboli justice bauti kosala ba changement awa et puis justice lelo na koloba ke 2 ans ya kata conflit na nga oyo tolelaki mingi na justice esali musala na yango ekati pe elobi droit c'est-à-dire que après le parquet général oyo 2 ans durant après avoir côté la dossier wana côté la enquête pour confronter ma pièce à ma partie a décidé qu'il est 30 décembre pour ça ABC na kata concession na ye et puis réquisition yango ya parquet oyo ekendeki kozala et exécuté sur base d'une décision judiciaire oyo va réinstaller ABC na kata concession na ye et de mes compatriotes. Prends un peu cette maman X, azana moi lopin de terre naïe, batike la gaye peut-être na koko naïe to ba boti naïe, et puis il y a un richissime qui arrive à zone na boto naïe. Et parce que azana misoloté, il y a aucun de se défendre, il y a un juge qui passe, il y a un bonhomme qui passe par là, il corrompt un juge, basu le femme wana la paye simutu, ou azana boigne, ou azana na misol. C'est des choses qui arrivent dans notre pays, je les connais, mais je ne peux pas intervenir partout. Mais à ma caméra, c'est pour ça que je déplore. Non, il faut toujours avoir conscience. Un juge, un magistrat, quand il est formé, ils allaient pour le droit. C'est ça l'état du droit. Mon construit na kati ya dossier oyo azana 2 dossiers. Dossier pénal il y a liboso ezali aza kosala exploitation illicite na vol la matière première na mabele ya Congo. Et puis parquet général, parquet il y a grande instance il y a Gombe et qui dossier pénal contre ye au bomonaki na basalaki réquisition na cadastre minier oyo asalaki rapport na ye ke ezali exploitation illicite aza na mikanda te aza na droit te aza koexploiter illégalement. Parquet à cela qui peut empêcher qui est exploiter esika wana. À cela qui la réquisition la police nationale pour sécuriser biloko bakola scellé.
wana ezali oyo mosusu oyo esalemaki ngai na kati ya dossier pénal na ngai oyo moderne autilisaki jugement na ngai moko mpona aya kobenga na ngai akota na kati ya lopango alors kaza na décision judiciaire te azali poursuivi pour faux usage de faux occupation illégale destruction méchante biloko na ngai abebisa abukaki lelo vol biloko na ngai ebeba mpe tout base ya dossier wana oyo ezalaki na parquet. Le parquet a statué, le droit a été dit. La justice a été rendue, AVC a été rétabli dans ses droits. Tobeti maboko tokepeli tokoti. Nous kolobaye ko installer ngai. Lokola biloko ya moderne ezalaki na kati. Le parquet a fait cette procédure qu'on appelle l'inventaire des biens. Ba inventorier biloko ya moderne, ba constituer ngai mokolo mabele gardien. Parquet a se constitué à une liste. Les mêmes jours, on a 18 heures, dédié par la police. Bakangi ba centenaire na ngai, ba mati na mur na mopanzi, ba leki ba buki porte ya moke. Ba policier ba koti. Ba bengani ba to ya AVC, ba bengani ba centenaire AVC, bango ba koti na kati, ba policier wana, ba dak ba occuper lieu tinelo. To sengi bango document. To benga na parquet, to kei na parquet pour déposer déclaration na biso. Parquet a dit ba inspecteur ba kiti kuna sur le lieu, ba kuti ba policier baza na kati. Bon pesa biso document ya réquisition na bino. On n'a pas le compte à rendre avec le parquet. Mikanda ba nouvel parquet a pas ba wana. Biso to da ko obéir kana mibeko na biso. Et où qui est pas VPM, motalobi na biso AVC a kokota wate. Moto kokota te. Ba image ezali. Al VPM de l'intérieur. Na luki ko benga VPM intérieur. Pour vérifier l'information, les policiers baza na kati balobi baza kuna sous les ordres du VPM de l'intérieur Peter Kazak. Je l'ai appelé moi-même personnellement. Il m'a dit, madame, laissez-moi vérifier. Ce n'est pas dit que tous les policiers, c'est vrai que la police est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, mais les policiers, tous les policiers qui vont là-bas ne viennent pas toujours par le VPM de l'Intérieur qu'ils ont envoyé. Laisse-moi vérifier. Ça, c'était le premier. Jusqu'aujourd'hui, quand je l'appelle, il décroche. Les policiers sont toujours là-bas. Bango na monoko na bango balobi kaka. Balobi yo kokota te VPM intérieur alobi okokota te moderne na kokota te mais bino moderne na kota botongi ti moderne na titre ni. J'ai fait le dossier au niveau du parquet. Le parquet a signé la réquisition parce que les biens qui sont sortis, qui étaient consignés chez AVC et qui étaient consignés au parquet, ces biens-là étaient sous notre responsabilité. Voilà que le 4 janvier, le jour férié des martyrs d'indépendance, les gens de Moderne Construction sont venus accompagner encore toujours de l'équipe de la police, escortés. Ils ont cassé ce portail. Papa Felina mwasi na yo akima ye na ndako wana likolo escroquerie ayebinga. Comment tout ça va famille mo na quartier. Biso debi ke atina batu na poto. Asala agence na ba norme na nyonso. Ndenge ka isala. Nzoka azana escroc. Ngana nzabo ba bengi ngana yene ba document na ngana so si je peux monter peut-être pour pas que na kosi moi de zoluka. On a nyonso e makambo asala d'abord ya lukuta. Espérez déjà kala, les problèmes te passeport to ba renouveler là. Comme les araki azon sa mboka. Passeport na nga yango. Papa a juste un passeport on a $300. Bon on a nga yango. Une affaire de 10 700. Bon sunanga La original de quoi copie ko sunganga sa photocopie na mobimba eza ba original e katana ndambu mais to ça ba photocopie mobimba et là qui voyage na grand frère nanga papa na biso ke na Luanda mama na biso kufa na makambo kuna souci papa lobi lokwa na mbongo otonga lupangu te bozo lupangu nanga bosa marche bote kabana nanga boluka nzela bosunga bandeko na bino bosunga pe papa papa fait biso confiance. Donc papa tous années quartier mon quand bino asala pe ma voyage à papa okoko e guider biso ba biso papa to banane des manches sortir ka lupang azala pe aller ba mbongo a commission ne bote ki lo pang ko le aller ba commission to pesa ba mbongo na biso vraiment histoire nanga eza histoire et histoire vraie créer ngote non na créer histoire te eza histoire munene papa o aller biso mbongo na biso
vraiment naza na posa mbongo na biso ezonga ayaka poto abata mabasinya la biso akimaka bato basali musala oyo akanga papa oyo yani vraiment nasengi bino merci na yebi bino te mais histoire on peut mettre fin soki ngai na kosenga l'état atia maboko parce que azofingisa mboka déjà le bana biso na président sortant que mboka na bino eza na loi te déjà le bana bon na président sortant Joseph Kabila alors que loi eza na mboka te soki tu yaza moyibi bongo biso to yiba te nga répondant nga bongo maintenant na osenga ba konza mboka batia maboko na bato aboye bazofingisa mboka afingisi mboka lelisanga nga na perdre mama na ngai likola bongo nga perdre mama na ngai likola bongo oyo akozongisa afundanga leka na émission nazaki na possibilité te na kena bande ko eleza na leka émission vu que tozaki beba ya manga te na leka ka ba chaîne na YouTube amona ke na sala émission et sala ke batu muso bakanga ba Tunisie bon moni passeport nanga azolanga visa ya Tunisie pona ke kanga na Tunisie po baklia mususu bazala Tunisie batebela kanga na Tunisie tona sala émission na leka ndesa ke ba game 60 nini bima bakoma kofinga bakoma kobenga bengaza na menacer akena afundanga azolanga accusation yango na tambola ngonyonso bakanga na parquet alobi nga na sala faire na mamitumba te na zombo maboko ya ndeko ne kati katai hop ndeko nanga apesa mbongo toza biso mena ndeko nanga viki aza mukolo nanga ya wanga ninga apesi alobi ke eza ndeko nanga ezaki dossier to bande ko samba nga papa feli awanga langa te na constitué lo na nali nyonso na bibana na ye na yebi bana na ye ko ye ba na escroquer o moko to fanda veni moko soko leki du pangu ne après 3 portes biso papa on da kanga mi babande ko ba konza moko ba sunga biso papa o akene te ya sana lupangu nga se retrouver na église nga la na église mais ya sana lupangu sana bana na ye. Si je me rappelle très bien, l'autre fois, aïe, c'est papa biso nangola, c'est papa biso, le quoi le pan de banga famille ba oteka, nga le quoi na za le pangu, na préféré ma mère en attendant il pas nanga. Vu que ti na ko je l'ai visa, pour visa na il paraît que c'est qui na rati à voyager. Ayo na pas nanga. Na kefa na papa Feli. Akoma lukata batu na kata lupangu na yeba koma ko futela bana baluka moyen ko liaka et tout consort. Batu wana basinyana bango baboya kota na kata lupango ne mama mkomsu na kendaka na bimala ngabwe atinda bana na ba image na ba téléphone na mbaleza tisiko babwaka biloko na carte lokwa carte mama bayibi ke asa escroc aza muyibi bakomozo ba biloko bazozongisa ka likolo ya ba na perdre ba biloko na bana basani na kefunda bana basani bakima vraiment c'est Asali Didier. Bota la bouteille, je te la bouche, va pas en pamba. Depuis la semaine oyo ba image etamboli na réseaux sociaux ya catcheur moko oyo akufaki na ring sur scène pe ezali kosala passe makasi boye bake combat amical oyo ebundamaki bongo na commune Kimbantseke eza attente ya ba catcheur ya Tchangu ezalaki entre lutte club de guerrier na club haute tension oyo ebundamaki kaka ndenge ezalaka tomonaki na suka ya komba oyo boye bake catcheur moko kombo na ye champion Boss Ngomba akufaki na ring sur scène lokola Papa Wemba botala ndenge komba elekaki kokamwa. Boye bake na sima ya nyonso nzokande lozaza oyo azwaki awa champion Boss Ngomba akufaki sur place na ring kokamwa ti bamemie na taxi bakei na hôpital dommage champion déjà akufaki et puis akataki motema.
pasi pe mawa ezali ke fédération ya catch na attente ya Tchangu bazali kolela elongo na club ya lutte les guerriers. Tala biso tokosenga kaka ba fédération pe mingi na ba organisateur soki bozali ko organiser eloko ya boyi esengeli assurance ezala pe côté ya fédération aye babongo ko protéger ba sociétaire na ye. Kutu soki epa mindele bazali koloba ne faites pas ça chez vous. Batu oyo bazali développer na dernière technologie bazali ko sala attention pe ko keba e bongo biso mutu awa ti sikoyo plateau technique na biso ezali ya neti sikoyo yokende ko beta muninga sete ya Undertaker boye akboyi kao pe akufi mabota ekoti na pasi. Tala match oyo ibetamaki mabe na ndenga kosakana te ezali kosenga bakonza mboka baye babongo ko organiser sport en République démocratique du Congo. Ekani